alobi lia biloko ya mowei me maloba ya mowei baliaka te. Papa diangenda za kotatola. Papa diangenda tena banzembo. Papa simo wasamuna sikavutu kengwe yandi ukwiza tutalanga. Papa simo kwiza ke kwiza haleluya engwe yandi ukwiza tutalanga. Papa diangenda ke kosolola na Papa Simo Kimbangu na Lubumbashi le 5 avril. Nankamba Papa Simo Kimbangu asololi na nkolo Yesu le 5 avril. Pote le 5 avril yango nkolo Yesu akitaki na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Asololi na nkolo Yesu. Bazalaki na papa Chumbo Simon, si je me trompe pas. Yekuto lumière te melekaki makasi akweya nkolo Yesu basololi. Nkolo Yesu akei. Lobi yango le 6 nde Papa Simo Kimbangu abandai mosala. Mwamula beti ngonga. Le 5 avril 1951, papa dengena na Papa Simo Kimbangu na kati ya boloko. Papa Simo Kimbangu ayebisi na bana na bino misato. Oyo kobota mwana mobali. Bozongisa kombo na nga. Nazozonga pona kobanda mosala na nga. Papa dengena pesi banzembo. Batu bayembi. Batu bayembi banzembo. Toyebaki deja. Papa Simo Kimbangu kiangani. Abota mi mukolo Papa Simo Kimbangu atikaki nzoto. Azongi po ya kosala mosala na ye. Pourquoi kozala muteba mabe ya kokanga likambo oyo? Pourquoi kozala muteba mabe ya kotufe yango? Bolingi bana ya batu basosola nzambe na bango te. Pona nini boza mitema mabe? Pona nini bolingi bana batu bokotisa bango na boungo tia bango na pasi? Tango yango ba kwa adore nzambe na bango. Baza na Papa Simo Kimbangu elongo. Bakumi seto sanzola ye. Boza ko freiner bana ya batu. Boza ko kanga bana ya batu. Bolingi ko tika bana ya batu te. Boza ko continuer ko manipuler pe ko dominer bana ya batu. Pourquoi? Boza na posa na Papa Simo Kimbangu ala tali puta po bondima. Mission nanga ezalaki pona ko détruire d'abord l'église Kimbangisi. Papa Mbenza wa. Toyebi depuis Mer Rouge. Na ndenge nini? Yepe aza moto ya mystique akendeke kuna. Ayaka soki aye parfois ko porter longi na yoyo parfois ko porter longi ya Papa Simo Kimbangu kiangani ayaka ko assister biso pour kaye baba mouvement nyonso oyo biso tozolinga to sala pona mokili oyo osala mabete ayaka ko empêcher pe ko ayaka ko assister omoni mouvement nyonso tolinga to utiliser pona mboka oyo ya Congo ya Angola ya Congo Brazzaville et puis na monde yeso ki amona ni kaka yebaka likambone ko sala mate vraiment donc azoko kale biso ayaka pe parfois na ilongi ya Papa Diangenda ayaka pe parfois na ilongi ya Papa Simo Kimbangu kiangani mais papa ki solokele lukelo to mona kaye te na Papa Dialungana to mona ka mingi Papa Diangenda Papa Mbenza Papa Simo Kimbangu kiangani ba portaka so moni bango donc ça dit babilongi na bango ezela ko tandama on dirait Papa Diangenda on dirait Papa Simon on dirait Papa Fumambanza o na ikokuta Papa Mbenza actuellement vraiment Batouana baza ba impoli moko soigner ba mal éduqué mais soigner ba finga ka papa na sima na tshela ki bino video mama na biso mama pasteur ndenga za ko expliquer aloba papa sola yebisa ye nenga finga Papa Simo Kimbangu kiangani ozomona tango baloba kamabe bako tia kamera te po ba yebi ki aza nzambe bango fara boite bango pe babangaka bango baloba bango na sese me baza ba impoli moko soigné sikopo kanisaka te ke bango soki bazongi nde lingo bana biso o mokili kozwa kimia bakosaka bino te kimia na biso ezaka na maboko Papa Simo Kimbangu kiangani o nyoso ba moment to se passer nango etangamaki déjà ebongisamaki bongo kimia na biso etali bango te bango baponama te bana bango vide bazana eloko te donc kimia ya mokili pe etali bango te bato déjà batinda déjà bato abo Papa Simo Kimbangu kiangani siko bato wana tozelaka bango bazonga basangana papa
Ba meka ko boma papa na musika bakokate. Ba meka ko tinda batu bakokate. Ali baya ko sangana pona nini? Ba bomena pembeni. Malgré bakokana ba onka kate mais to ko tikela bango chance wana te. Bana grâce wana li susté c'est fini. Bino bat bolanda ka bango baza li suna grâce te. C'est fini. Baba to mabe. Mais tumpa ekokanga yo. Kokufa te ndebo kusala ka bongo bokufa te. Bomoni ta bokenda ka ba 26 semaines ndebo landa na kana liwa. Bolanda na ka bokubolinga bosila. Liwa oya kufa kanda nzambe. Metelema nzamba zanzaba mawa atikela kibino tango bobongwana. Ya mwaza kote bobongwana lisute. Tango robinet liwe kofungwa mina bino lisusu. Tango kofungwa mina bino lisusu. Otango bino bokufela bo comprendre te pona nto okufela bobanda o comprendre te. Bobanda o comprendre te pona nini bokeka ka mebandi kokufa bobandi kokufa. Nzambe ya mawa. Siko azwi tango apesi tango obobongwana bozonga na lengomba. Bozongi sabandimi. Bozonga boboyi na bino lolendo. Lolendo ekoboma yo. Lolendo ekoboma yo. Papa simoki monkianga na linga kende poto nzela ya Brazzaville. Papa Diangenda lobi soki kaka ke poto esili tokoti na pasi tokoti na bowumbu. Donc boluka bokanga a voyager te kende poto te. Ameka ko kende poto te en tout cas bo sale effort a voyager te a kende poto te makamne ni sur poto esili ki de combien qui prête à voyager. Mais papa Diangenda boya bisoki ake kaka biso esili mutu mwindo tokoti na bomu pasi. Donc a ko ko voyager te soka voyager ka to sambwe. Boluka moyebo kanga ya kende te. Papa voyage te. Siko wana bomona ngo injustice te. Koma kaka libota wana baboyela bango poto. Koma kaka libota wana ka so bali ba voyage baboyela ka bango. Papa mbeza kenda ba congé soka longwe na nkamba akena mboka pembeni congé na ye. Mboka pembeni donc nakini kuto zala ka ipasta ngazokola. Azala kana kati ya nkamba mboka na ka ya nkamba. Bilimo boyibi nkamba ndenge zalaki. Basoso, bantaba, donc on sentit bien que bania basoso, bania bantaba, nkamba ezalaka penza mais ça ne va pas. Mais papa na nkamba kaka. Mais bana papa qui soke na papa Diangenda bana na bango bajika ya poto. Bajika. Bakenda ka poto bazongaka ba vibraka. Ba danger. Ce que tant ba pesa ki bango ba gloire wana, fallait ba profiter nango. Batanga kiti baza bato balinga baluka misala na bango balinga balaka sala na ba bureau balinga basala balinga basala po bapesa ki bango déjà ba fait vert wana nyonso mais kinkulu ebomba maki epa na bango te ebomba maki epai ya libota ya papa dia longana yango bande ko boya bango bakende poto so otango ekomi siko tourna bango ba renier na bonzambe na bango na ndenge babongisela makambo na bango libota wana ekoma siko tango ke mukili mabota ya kofuka mela nzambe kati na bato libota wana siko ba gloire ekomi kolanda bango bokomi kosilika bokomo lo bake o batata na mwe bolinga nini ba souffrir ba mikolo ba pesa bango poto ba voyage bakenda ba se retrouver na ngote batanga ba poto poni batuki misala te. Bango bokondia nini bokondia nzambe za ya bango te pesa meli bango te bokondia nzambe za papa simoki mango kiangani libota papa dia lungana ya bokondia nzambe za kati na bango yo lingi la yo sobe ki mona meso ki mona meso za matata bizale ya moto nyonso ekoyebana sava Mongo teza ni elombe Nani kumba oyo, otuna ba oyo bayedinga. Mabota na mabota bangoya awa, koluka ngai nzambe. Baiki bangu na longi mokili, emo ebele mine mo banda. Baiki bangu na longi mokili, oyanga mose
Ezela elongo nanga Naiki bangu na longi mokili Motika mikumba na bilobanda Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Bienvenue chez nous. Merci na watoto balingaka Maman Francisque Kabalenda, la princesse de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Bana tata na ngai moko pe Maman Balenda, la princesse à papa, la princesse de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. En tout cas, naza très bien. Nzambe na ngai papa Simon Kiangani, Nzambe Molimo Santo azali ko batela. Voilà bandeko na ngai lelo toye olakisa monene ya bonzambe ya papa Simon Mbango Kiangani. Bandeko na ngai tango tozana nzambe il faut tolakisa mokili nzambe azakati na biso. Nayebisaki bino na émission moko na salaki. Papa Simon Mbango Kiangani azali nzambe oyo azana biso de génération en génération. Sikoyo pokaka mokili yango ye moko nzambe asali yango bato ya mabe na bato ya malamu. Biso kutu nde toza boye bato bakoki koteya mokili koleka libota oyo ya bana bapapa balakisa monene papa Simon Mbango Kiangani baza te bato nde kutu bakoki koteya bakoki kolakisa monene na ye ezali nde bango. Me bango nyonso apart kaka na lobaka papa Zako, papa Mbenza, na papa Joël Dengeda tango azalaki. Mais libota bana nyonso ya papa Kisoloke na papa Dengeda bango nyonso kolongola ta moko te alakisaka monene ya papa Simon Mbango Kiangani. Moko te ali kolakisa mokili papa Simon Mbango Kiangani aza nzambe. Sikoyo biso pe bana na ye ayana biso na molimo to sayela to lakisa monene na ye biso ne to kosala biso ne to koteya mokili bango ata baboyi na bango me biso to kolakisa po bango bana bango ba egoiste bango pena baboyi na bango bandeko tozana nzambe ilongo oyo mokili eyebi ki papa Simon Mbango Kiangani ye wana tata Simon Mbango ya 21 batu ba yebi yango mokili eyebi yango ata ba o baza ko etufe yango likambo ya nzambe ata etufe esimbaka te na kotiela bino témoignage ya mutu oyo amonaki miracle ya papa Simon Mbango Kiangani. Témoignage na ye nazotia yango et puis bolandi de abatan fort. En tout cas nzamba bomba makate nzambe bakoko kosa batu ke lokuta aza nzambe te toza ndenge moko boza ndenge moko na papa Simon Mbango Kiangani me bino ata mutu moko ta bima na révélation alobaki alalaki amoni papa intel ya 26 ayeko donc asaki na problème moko boye na ndoto na ye amoni papa intel ayeko bikisa ye ayeko kangola ye ezalaka te. O mutu moko boye azaki na hôpital bamoko akutana o mutu moko boye azaki na misala ya mabe amoni ba miracle to moni lokola ya nganga oyo to moni eza ba miracle o eza makambo poko to nkambelo bakate moni ba tokomi ko témoigner ka nde siko kala papa bandai ko linga te. Mais si ko tozo linga peda ko témoigner ka pona mokili baka monene na papa Simon Mbango Kiangani. Papa Simon Mbango Kiangani kutu déjà batu baza ko lakisa monene na mokili batu bakomi ko comprendre que azali nzambe Molimo Santo oyo avandaka na biso libela na libela mingi penza baza ko comprendre siko papa Mbenza neti batata oyo ya 26 wana papa Simon Mbango Kiangani kutu bandi makana bango te ke wana koko na bango e bongo sikoyo papa Mbenza bakondima ke wana papa de lungana ondima na bango te tozana fumu isu kati na biso kaka ndenge tata ndenge na Bible aloba je serai à côté de mon père omoni ngai omoni tata yango toza komona lelo papa Simon Mbango Kiangani na papa de lungana
Donc lingomba biso ke nakaka fumu mbanza na fumu longo. Fumu mbanza na fumu longo. Fumu mbanza na fumu longo. Boza omona. Donc ikolo yesu tata simoki mbangu kiangani. Nzambe bomo santo. Bazalaka bongo na tango kolo yesu babaka kanya ekulusu alelaka. Papa simoki mbangu kiangani ye wana tata simoki mbangu ye wana simo de sirene oyo ayaka kubikisa nkolo yesu abimisaka nkolo yesu ekulusu asungaka nkolo yesu ye wana kaka simo de sirene wana ye wana katozana etilelo. Mais okotala batu balingi mokili eyeba te baza kosalaka ba fausse formation. Mais biso pe tokotika te tokoteya mokili tokolakisa monene ya nzambe na mokili na ta otoza na ngo mutu moko te akoyaki ta mutu olakisa monene ya nzambe parce que mimi okiangani na mokili et puis ke ote mutu wana pona kala bato bazalaki bato monaka ba 26 yo bazalaki soki mutu bani ko témoigner monene tata simo okiangani soki mutu bani ko salela tata simo okiangani aza koteya mokili elo ni ba osala bakotinda mutu babomae bakolukaka moye basala ye mabe ali mona mokili bato bazona ba témoignage minene makambo minene me bazoluka kaka basala ye mabe okomona ka bazana bato na bango ba 26 wana bana bato na bango na kati ya lingomba bato wana pe baza partout tina kati ya nkamba bazolingaka kosalaka bato mabe po moni mutu moko baza ko témoigner monene tata simoki mbango kiangani ale bato na bango o bango batindaka baza partout ale balandelaka mutu wana bachela ye poison basala ye mabe po alimwa po alakisa monene tata simoki mbango kiangani te siko tango ya lobi lion na léopard baza ya kokangama mutu moko te aza na pouvoir ya kobebisa isumaka monzamba bongisi tango toza ngo za tango na biso donc soki bino boboma tango bosuki bwana mutu oboma te tango eza tango ya nzambe tokoteya mokili tokolakisa mokili monene ya pasi mongi moko kiangani nzambe kati na bato. Donc bandeko nanga il faut tolamuka biso moko toza komona ba témoignage ya bato ndeko na biso nga na tie témoignage neza mulai so bokoti na internet komona témoignage na ye ya nguma ndeko oyo azaki nganga ya banganga moko nganga delix aza pe na mbongo na ye nganga teke o nganga bato apasi me nganga delix ana mbongo na bututi na moi mais ameka nkamba abanda komeka nkamba suka nzambe azaka nzamba bolingo asali mabe mingi abomi bato bauti nkamba bazongi basali accident bakufi ye bango pa ba commerçant ebele basala ba jewana banda na tango papa dia ngenda bato papa dia ngenda zobo nzoka ne ba commerçant oya mitema bipo na koyokisa nkamba soni po bayebi ke esika nzamba vandi babundisaka yango kaka siko bato wana babundisaka pote baluka bakweyisa nkamba me mutu oyo telema ki mabena elikaki mingi abomi lisusu bato bautaki nkamba nde papa simoki mbango kiangani akendaki abimeli ye naza kotiela bino nanu image bolanda nanu batémoin baparti oyo nazwi ya batémoignage na ye bolanda ebongo to continuer sous sujet na biso nayaki nkamba pamba te moi aussi je ne m'entendais pas qu'un jour nakoki koyawa nandimaki yango te ezalaki phénomène moko esalemaki donc flamme moto ebimaki na kati ya boutique nanga nde nazwaki canne magique pona nalimwa namonaki papa simoki mbango kiangani nde abimaki na moto ya makasi na kati ya magasin na kwa na recouvrement na ngai avant nakende kofongola monument totongaki na tadi na pikambien nde kati ya moto wana abimaki pe na ngai kozwa viko ya munene wana ezaki na étagère pona bamba ye nde nayaki kokweya en fait monument ya kimbangu ya fumu kimbangu
monument, donc siège à magie noire mondiale. Oyo Totongi, ça dit moi-même j'ai été le promoteur et le financier, j'ai financé mon argent. Très bien, ils ont engagé ngai moko. Non, 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 non. Batienga ngote pour le liberté aux oloba. Très bien. Allez, volant, papa. Voilà. Donc, ndekuna flamme ya moto wana tange pelaki papa Simon Kimbangu kiangani abimaki. Nde aiko déterminé ngai tima trop trahi dans le monde au salima bebele, mais cette fois-ci, ce qui oyen kambate ozokufa. Nde na ngai ko zwa eloko na ba étagère wana na bambaye. Nde na yaki ko kangama crampe mais avant na kangama na belelaki makasi ndoki nde na yaki ko kweya dona po mutu moko na bana ko lingate alors effet wana na yaki ko kweya tellement na ganga ki kombo na ye nde ba memenga na paroisse Kimbangiste mission na ngai ezalaki pona ko détruire d'abord l'église Kimbangiste to yebi depuis mer rouge na ndenge nini yepe aza moto mystique akendeke kuna ayaka soki aye parfois ko porter longi na yoyo parfois ko porter longi ya papa Simon Kimbangu kiangani ayaka ko assister biso pour kaye baba mouvement nyonso oyo biso tozolinga tosala pona mokili oyo ayaka ko empêcher pe ko ayaka ko assister omoni mouvement nyonso tolinga to utiliser pona mboka oyo ya Congo ya Angola ya Congo Brazzaville et puis na monde yeso ki amonani kaka yebaka likambwani kosalama te vraiment donc azoko kale biso ayaka pe parfois na elongi ya papa Diangenda ayaka pe parfois na elongi ya papa Simon Kimbangu kiangani mais papa kisolokele lukelo tomonaka ye te na papa Dialungana tomonaka mingi papa Diangenda papa Mbenza papa Simon Kimbangu kiangani portaka soko moni bango donc ça dit babilongi na bango ezalaka kotandama on dirait papa Diangenda on dirait papa Simon on dirait papa Fumambanza oyo na kokuta papa Mbenza actuellement vraiment puisque ndenge nguma melaka batu tout ça melaka batu na moi boye donc bayebinga mingi na matadi babengana nga na matadi pona ba makambo wana moni cicatrice oyo eza kuba babetanga makasi na batu po azomela batu boye oncle azalaka na nguma wana po nguma wana ya ngai te mutu na bandi yango nguma wana efandi na kati ya Kotakoli na Kibomango kuna ezalaka na Kibomango kuna ya na base militaire eza na Kinshasa na terrain kuna moni ezalaka na yemoko de fait. Pourquoi? Parce que babala na kana famille ya papa na famille ya mama bayaki ko bala na selon ba étape ya puissance na bango babandaki ko bala na bazaki donc ezaka ka famille moko me bazo bala na yango babandaki ko mona batu bazo bunga na Kinshasa ba jeune fille ba jeune garçon mobutu zo enlever batu bazo bunga obana classe ba classe babungi lolenge moko pe na Kinzau Matadi Chela Lemba batu pe babandaki ko bunga mais oyo siko eyaki ko koma puisque wana nguma ngo azalaki nano ba 9 mètres ba 10 mètres 12 mètres tout presque 20 ans après alonguma ngo yaki ko kola ayiko koma 26 mètres alors nde abanaki siko ko mela mingi pour wana zo mela parfois na journée 5 6 mais abani siko ko mela parfois zo na journée 18 tata on a continué na première poste alors Armageddon moko na yiko lokela ngo wande Armageddon mais tata moko abimaki wana zana elongi ya nene matamba doke mutu moko munene na tolo na ye eza lokola tono eza moke oyo eko vimba mais asa mokuse boye nde azalaki na seringue moko eza monene lokola bidon 25 litres donc seringue wana namona yango te azalaki lokola pembe teni alataki na ceinture ya pembe awa pe pembe mais motu wana ondire donc namona image wana meme na bafoto te nde ayaki kotobola na seringue wana ekoinjecte ngai kisi moko ezali na kati ezalaki ya vert en tout cas kisi wana ya injectaki ngai yango na lomonaki loboko na ye boye mais ondire mopepe kaka nazosimba loboko yango yango nazomona mais quand vous faites ça oyo ezosimba eloko te nde nayaki kobanga ndenge injecte ngai kisi oyo nayebi te na kokufa obie ndenge nini donc il faut na se méfier parce que oyo déjà action oyo ezorole ngai mabe nayaki kokoma papa Mbenza mpe abimaki libanda mbala moko ntango nakomaki nde ayebisi bambuta bomema ye na papa Simon ndenge aza boye bomema ye po na saki wana eloko mabe eza kuna bosimba ye te boni te bokonduire na papa Simon bamema ye na liboso ya résidence awa nakomi na liboso ya résidence papa Simon mpe kuna atimbelaki déjà nde abandaki koya na couloir ya temple lisu na ye oyo ntango kaka
bimaki le colonel bimi na monaki na musika milice na ya gauche roquette bimaki nde yaki ko beta na saki na ngana ekataki mutu ya liboso na lisu ya droite zuzu roquette opena o basoda o babeta parce que chez moi à la maison les enfants ont habitué de regarder le film de guerre alors batala kana mona ndenge ba roquette ya basoda ndenge beta kawana vraiment c'était ça et bimaki pe yaki beta zuzu na nyoka wana ekati deuxième tête bato bazomona te ngai na ngai kokima me nayaki kokoma luru nazokoka kokima te nde nayoki fwa na ye bimaki lokola moto azoloba na miko motu wana etikali yango nde kobimisa mabombami nyonso apres papa azwaki motu wana mosusu wana nde tetetu wana baye kokonduire ngai na bambuta conseil bapenga conseil ndenge nini nakoki kobongwana sincèrement selo bazefe na moni mpe bambuta baye kokonduire ngai na ordre ya papa na mama moko ya kiboba boye na sima ya ndako ya nzambe ya temple nde baye kokonduire ngai na mama na ye kofaire confesse ngai na kobanga nyonso aye kobwakela ngai mai na tolo mpe na mokongo mpe na motu par-ci par-là aye kotyanga mai na monoko ntango atyanga na monoko c'était froid mais ntango na ye komela ngo eye kokoma moto koleka meme mai ya kafe oyo ezotoka na moto en tout cas nakweyaki vraiment na mabele na monaki ezosima te na bambanaki bashite ebele parce que eswaki ngai makasi ezikisaki nga donc j'ai senti bamalin do makundu oyo babengaka makundu bamalin na ngai wana nde mai wana ezikisaki yango apres naye kosentir vraiment bamalin wana ezoagir lisusu te mais nabangaki mama wana parce que ange moko azalaki na nsima na ye nayebaki ange ndenge nini parce que azalaki mpena na formule ndenge totalaka na bafilme baange azalaki ni noir ni mundelemi na katikati donc couleur wana azalaki na nsima mama wana ye koconduire ngai ntina libulu moko ya molai ayebisanga kita na libulu oyo ye azokita na espace na libulu wana ngai nalobi nonono nakokita te parce que oyo nga nazo comprendre te ozojouer nga politique obomanga moi je ne suis pas comme toi donc tika ngai likolo alobi non kita okomona eloko te na bi non nakokoka te alors mama wana on dirait yaki comprendre que je voyais que le tour après aye kotiela ngai escalier mais actuellement bato bazoyebisanga ki abwakaki mai ya nkamba mais ngai namonaki yango ezalaki escalier moko ya vert blanc ya molai nde na bandaki kokita na escalier wana malembe tina ndenge naye kofungola sac naye kosopa nyoka yango na kati kuna apres abandi kolela lokola motu bato mpe babandi koseka tina ndenge naye komata nabandi kobanga na bato yango nyonso mpo bazalaki vert blanc donc je ne comprenais pas nani camarade na ngai nani akolinganga parce que nakomaki trop isolé bato bayebi ngai baza lisusu te alors ti baye koconduire ngai na ratelki abandi kopianga bakestion mpo ayeba naza normal bien nakomi ya kobela okoma nde na bandaki kosolamina na ratelki justement introduction tuninga c'était ça non le besoin là c'est na tout bien solo qui ndoke sili parce que nazo tala ba difficulté oh nazo connaître depuis ma naissance je n'ai jamais connu de difficultés pareilles na kwa même kokima kamba na songa vraiment donc nazo arrivé te ya ko maîtriser passe oh mais na makasi ya papa simo kimbango kiangani je suis en train d'en dire c'est comme ça voilà bandeko bolandi témoignage toko bombaka ba témoignage te toko tika ba témoignage te photo la musaka ba so to bito tiaka ba témoignage ba ndeko nanga eza ebele eza vraiment ebele siku bonzambe papa simo imba okiangani eza ko lakisa na mukili bonzambe papa simo imba okiangani eza ko se manifester monene na ezo komonana na mokili batu baza kozwa ba révélation baza komona ye moko bakomona na liputa moko bakomona ye na ye moko tala siko miracle oyo asaleli tata oyo tala miracle asalela ye tala ba filme omonaka pasi mbango abimela ye boye et puis tala nguma na ye wana bino moko boyoki nguma na ye wana papa sima mbangu kianga na tala ngona lisu ya gauche mutu ekatani atali suna lisu à droite moto ezobima na miso papa sima mbangu kianga ekati mutu mosusu bino bomoni ba mystère ya kutana kina ngona nkamba bakyo kozwa nguma na ba chaine libulu
libulu wana ya mulai bozomona boma mystère ya tata Simon Mbangu bomona pe bolingo o nzambe azalaka nango niveau ya mabe o ya sali niveau bato ya bomi na nzela nkamba mais nzambe abikisi omoni ba mystère ya nzambe tala niveau o rapena nzambe aya pona bato ya mabe abomi bato na nzela nkamba a détruit ba vie ya bato allié bato alobi bien que nguma ne eliaka ba millions de personnes elia bato ya somo po ye moko akoma na nkamba bato bakufi ebele bato bakufa ebele po ye moko akota na nkamba po akoma ka nkamba oyo allié bato ebele mais nzambe abikisi ye bomoni nzambe nde aza nzambe abikisi nzambe atali mabe na ye wana te akangoli ye abimisi na mondo wana po ye aloba famille na bango baza bandoki bana na aboti bango nyonso ba bandoki do ye po na ye amona kiki ndoki donc bana ne bakozanga ngo te perte il faut bazala nango po bazala préparer na mokili bango no mona ngo skweze loko ya malamu zoka ndeze loko ya malamu te aye ko comprendre ngo etango ye nkamba penza na mabongisi ya papa Simon Mbangu kiangani nde place aye penza ameka me isimbi te nguma ne bande kolia ba millions de personnes bakunda yango na nkamba bozomona bande konanga ba réalité ezali omoni na vie so bozoko mona peneke ba témoignage ya boye di jamais vie bo place bo comprendre monene tata Simon Mbangu kiangani na ba témoignage bato baza ko mona ina ba révélation bato baza ko tia ya épreuve abondelika boye amondo papa Simon Mbangu kiangani bato baza ko lela na kombo na ye papa Simon Mbangu kiangani za ko sala banzembo eza ko bima na kombo papa Simon Mbangu kiangani ba ange za obuna teke ba ange mon ba ange ndi baza wana bayebi ke papa Simon Mbangu kiangani ezali nzambe chaque temps oyo aza na mokili bakoza kopesa banzembo baza kopesa banzembo na kombo na ye potoza na ye ye moko lobi na kati ya nzembo ngai Kimbangu kiangani nazali na bino elongo ozomona ke nzambe aza kati na biso elongo aza komilakisa na banzembo aza komilakisa na ba révélation aza komilakisa na ba niveau nyonso po to bana na iba comprendre tango toza nango 2025 ezana mambo ebele bandeko na 2025 toza nango ezana makambo beti to koma na suka makambo binene ko salama toza kakawa yango azo bato milengela po to tango toza nango eza tango ya bana na nzambe do soko za moto distraction longwaka déjà nzambe azo récupérer bana na ye tantôt d'une manière tantôt d'une autre to landa papa Simon Mbangu kiangani po te nzela ya solo nde yango wana tozana nzambe na biso elongo ko landa bato bazokosa bino te bana baona pouvoir te bana bonzambe te likolo ezate ke boko mata bokei te likolo ezaka na se mabele ezaka na se esika trône céleste ya nzambe evandi nkamba nve Jérusalem esika kiti ya bokonzi ya nzambe evandi tauna bonde la kana lobaka penza papa Simon Mbangu kiangani nzambe nanga kumisama dondwa na yo na kati ya kiti na yo ya bokonzi na nkamba nve Jérusalem okokani na moto te le Dieu tout puissant akokana kana moto tala na moto akokana ete nzambe nanga alors ndeko nanga to banga nzambe to wana nzambe longo to salela ye to linga ye papa Simon Mbangu kiangani azali dernière chance de l'homme noir dernière chance de l'homme noir po ete ye alobi papa Simon Mbangu kiangani azali mokokisi wa bilaka ye nde akokokisela biso bilaka bomoni papa Simon Mbangu kiangani tango azokangama na 1921 atanga discours na Mbanza Nsanda
pasi ya moto moyindo makambo nyonso ndenge kozala mokili na biso ndenge kotambolama. Tango azwi lisusu musala na ye na 2001 botalaka ba chiffre ndenge ezokokana abandi musala na 1921 aye lisusu kokende Mbanza Nsanda na 2001 eza 21 bandeko nanga solo liba 0 ake na Mbanza Nsanda akeko loba apesi so discours na Mbanza Nsanda ye moko papa Simon Mbango kianga ntango azesika na ye alakisi mokili alobi toteya mokili tolakisa monene na ye papa Simon Mbango azali molimo mosantu tozomona nzambe nenga bomba maka abomba mebiso aza ko tombola kombo na ye kaka me ya nzoto na ye ya liboso. Soko biso telema toyebi ke Kimbangu se Kimbangu kiangani. Yandi kaka. Ozomona. Ye moko ba papa bazalaki po papa Diangenda loba tango papa koya makambo ko baluka, makambo ko changer, akoya pe na makambo ebele. Nyonso eko changer, nyonso ko bongwana. Kaka tango papa Simon Kimbangu kiangani akoti. Yende pena lakisi pena bito te ya mokili to loba ki papa Simon Kimbangu azali molimo mosantu to banga te to te ya mokili na Mbanza Nsanda kote asalela kaka discours na ye na 1921 akeli susuko sale la susu wana ezali discours donc akeko lakisa monene na ye ke to te ya mokili to banga te kazali molimo mosantu yende ayeko kokisela biso bilaka donc bandeko nanga tozana nzambe na biso nzambe akufaka te azali ko s'incarner aza ko zonga kaka pote azoko bongisa makambo na ye aza ko préparer makambo nyonso bien na biso po nzambe na biso alobaka nyonso balobi lia biloko ya mowei me maloba ya mowei baliaka te papa Diangenda aza kotatola papa Diangenda tena banzembo papa Simo wasamuna sikavutukengwe yandi ukwiza tutalanga papa Simo kwiza ke kwiza haleluya engwe yandi ukwiza tutalanga fumu Yesu wasamuna sikavutuke engwe. Donc na papa Simon Kimbangu na fumu Yesu balakaki kibako ya fumu Yesu alobi omoni tata omoni ngai oyo akondimela tata na nga yende na komilakise pa na ye wana nkolo Yesu ayebisa bayekoli na ye siko biso batondimela tata yepe amilakise pa na biso toyebi nkolo Yesu yango tozana kopase na bamoment moko difficile bamoment ya turbulence ya makasi oyo maloba oyo nkolo Yesu alobaki ya pasi ya moto moyindo yango toza kose pase na baetape nyonso koleka po eza mabongise koma mabongo il faut toleka na baetape ya pasi botokende na baetape ya malamu po papa Simon Mbango kianga na lobi liboso pasi bisengo ya kasima papa Diangenda ake kosolola na papa Simon Kimbangu na Lubumbashi le 5 avril na nkamba papa Simon Kimbangu asololi na nkolo Yesu le 5 avril. Pote le 5 avril, yango kolo Yesu akitaki na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Asololi na nkolo Yesu. Bazalaki na papa Chumbo Simon, si je me trompe pas. Yekutu lumière te melekaki makasi akweya. Kolo Yesu basololi. Kolo Yesu akei. Lobi yango le 6 nde papa Simon Kimbangu abandai mosala. Mwamula beti ngonga. Le 5 avril 1951, papa Diangenda na nkolo na papa Diangenda na papa Simon Kimbangu na kati ya boloko.
papa Simon Kimbangu ayebisi na bana na bino misato oyo akobota mwana mobali bozongisa kombo na nga nazozonga pona kobanda musala na nga papa dengi na pesi banzembo batu bayembi banzembo toyebaki deja papa Simon Kimbangu kiangani abota mi mukolo papa Simon Kimbangu atikaki nzoto azongi po ya kosala mosala na ye pourquoi kozala mutema mabe ya kokanga likambo oyo pourquoi kozala mutema mabe ya kotufe yango bolingi bana ya batu basosola nzambe na bango te pona nini boza mitema mabe pona nini bolingi bana batu bokotisa bango na boungo tia bango na pasi tango yango ba kwa dore nzambe na bango baza na papa Simon Kimbangu elongo bakumisa to sanzola ye boza ko freiner bana ya batu boza ko kanga bana ya batu bolingi kotika bana ya batu te boza ko continuer ko manipuler pe ko dominer bana ya batu pourquoi boza na posa na papa Simon Kimbangu ala tali puta po bondima pourquoi po bino boyebi bino bato boza kuna boza censé ya kote ya bana batu ya kolakisa ke papa Simon Kimbangu kianga nazali papa Simon Kimbangu iye wana tata tozana ye elongo mais boboyi pona nini po kaka bozwaka baoner na ye pourquoi boza mitema mabe bokofuta na niveau moko ezala bino pasi bato bana bakozana pasi koleka bana papa Kisoloke na bana papa Diangenda haibite banoki mbangiste kutu bien bao bayebi na bango te me batata oyo ndi bamitema makasi bakena bana ya bato pourquoi et puis papa déjà babongisa makambo na bango bayeba ki tellement bango bazana nzambe te bakotika na eloko te ndi bapesa bango bapoto apesi bango bapoto botanga bo avancer bo sala bambongo tango bango babane ko kende bapoto mais papa Simon Kimbangu kiangani papa Zako papa Mbenza libota pa de lungana banda kuboyela bango poto pona nini siku wana mona wa justice te bango bajika bakokende ba Canada bakokende ba États-Unis talaka sikona tawana poto ezoyinda bazoko benga bango bajika doso bayeba to azokufa azomona bango ba roi lokwa bato bakende likolo siko bazongi donc bakrakaka bandimi bazokoka bango te bajika ya danger papa Simon Kimbangu bazalika bana mboka baoke wapi bazako baluka kana Kongo bana mboka papa José Diangenda atangi papa de Lungana akatsa kopesa ekado malonga apesi e Kongo asala bilanga kansa parfois bakotinda ata na poto papa Mbenza halobi azokende na ye akeluka vi na ye akima na ye papa Diangenda yebiso soki akeye ya kosala accident et papa Mbenza akenda asala accident wana kuto asala pe accident malo papa Diangenda lobelaka ye ekokisa maka mais akendaka ayeba kokendeka musika ta kozonga mais asalaka accident bazaki na esika okende te papa Simon Kimbangu kianga na linga kende poto nzela ya Brazzaville papa Diangenda lobi soki kaka ke poto esili tokoti na pasi tokoti na bowumbu donc boluka bokanga a voyager te kende poto te ameka kokende poto te en tout cas bo sale effort a voyager te a kende poto te makambo ni so ya poto esili akili combien qui prête a voyager mais papa Diangenda boya bisoki ake kaka biso esili mutu mwindo tokoti na bomu pasi donc akoki ko voyager te soka voyager ka to sambwe boluka moyebo kanga ya kende te papa voyager te siku wana bomona ngo injustice te koma kaka libota wana baboyela bango poto koma kaka libota wana ka so bali ba voyager baboyela ka bango papa Mbeza kenda ba congé soka longwe na nkamba akena mboka pembeni congé na ye mboka pembeni donc nakini kutezala ka ipasta ngazokola azala kana kati ya nkamba mboka na ka ya nkamba bilimo boyebi nkamba ndenge zalaki basoso bantaba donc on sentit pena que banya basoso banya bantaba nkamba ezalaka penza mais ça ne va pas
Mais papa na nkamba kaka. Mais bana papa qui soke na papa ngenda bana na bango bajika ya poto. Bajika. Bakenda ka poto bazongaka ba vibraka. Ba danger. Ce que tant ba pesa ki bango ba gloire wana fallait ba profiter nango. Batanga kiti. Baza bato balinga baluka misala na bango, balinga balaka sala na ba bureau, balinga basala balinga basala po ba pesa ki bango déjà ba fait vert wana nyonso. Mais ki nkulu ebomba maki pa na bango te. Ebomba maki epai ya libota papa dia longana yango bande ko boya bango bakende poto. So autant comme ce ko tourna bango. Ba régner na bonzambe na bango. Na ndenge babongisela makambo na bango libota wana ekoba siko tango ke mukili mabota ya kofuka mela nzambe kati na bato libota wana siko ba gloire komi kolanda bango bokomi ko silika bokomo lo bake o batata na mebo ngai nini ba souffrir ba mikolo ba pesa bango poto ba voyage ba kenda ba se retrouver na ngote batanga ba poto poni batuki misala te. Bango bokonzi nini bokonzi nzambe za ya bango te pesa meli bango te bokonzi nzambe za papa simoke mango kiangani libota papa dia lungana ya bokonzi nzambe za kati na bango si ba réunion ki fallait sikoyo ba s'en sortir ko ba s'en sortir te bango pe baza ko ba ko boto la bandimi pona ko lia na bango pona bango ba vivre ça ne va pas bomo ngote que ça normal te. Eza normalité ba comme ko étouffer bana ya batu donc ata batei bango ba ko comprendre te pona nini baza déjà na bitende ya mundo na bilonji baza déjà dominé balesa bango ba domination balesa bango ba biloko ya ndenge na ndenge ya domination. Mbongo même mbongo ya Paul Dibu eso oziango kaka eza domination. Soki ka Paul Dibu ya pesi yo mbongo seka sombi yo. Yebaka ngo esili ozaye. Batu wana badomina bana ya batu. Domina babebisa makambo ndenge nzambe ya sailaki makambo na ye bango sikoyo aye pona ko wela bokonzi ya nzambe basala ba 26. Et pourtant bino kutu bozaki bato liboso bande ko régner déjà na famille bango ba okenkamba te bande ko chola bango bado benga bango ba zoba ba mayele te botala ki vidéo moko la ko na to ko tia awa ya papa solo ndenge aloba mabe pona pasi mo ima kiangani bato wana baza ba impoli moko soigner ba mal éduqué me soigner ba finga ka papa na sima na tira ki bino vidéo mama na biso mama pasteur ndenga za ko expliquer aloba papa solo yebisa ye ndenga finga papa simima okiangani ozomona ta ba loba ka mabe bako tia caméra te po ba yebi ki aza nzambe bango fara boite bango pe babangaka bango baloba ngo na cc. Mais baza ba impoli moko soigner tala kaka batu moko boye ba manipula bana nyonso ba longola bango kombo ya kimbangu bakomaka simoki angani doso moni kaka moto akomi simoki angani 26 tala niveau siko ya manipulation tina niveau wana alors tanga na loba kabotika ngana loba bazwi tango mingi ya kotola nzambe bazwi tango mingi ya compliquer makambo. Muto yo azoko étouffer bandimi azako botola bandimi et puis atin bato déjà batinda déjà bato abo mapasi mo kiangani siko bato wana tozela ka bango bazonga basangana papa bameka ko boma papa na musika bakokate bameka ko tinda bato bakokate ali baya ko sangana pona nini babomena pembeni malgré bakokana bango kaka te mais to ko tikela bango chance wana te bana grâce wana lisusu te c'est fini. Bino batbolanda bango baza lesu na grâce te c'est fini baba tumabe
Obato ana nzambe longo to lakisa monene ya nzambe to te ya mokili to lakisa mokili monene ya nzambe me bato baza ko etufeka kabana ya bato babiloko bonde pia anga kanda sona mona mamba bona yoka siko kanda so nazo tala bato moko bo mona pena mutu mususu alobi ke te ngana tikali bino bokei ngana okende te ngana tikali na tata molimo mosanto menzoka nde hypocrite munene kuta zo bundisa siko ya fara hasa ko bundisa siko ya pembeni so na moni bato bona yoka kanda moko impossible posa na mona na fini ata na kingo popona nzambe nanga na yaka mabe botikali tango yo tikali wana lakisa siko monene ya nzambe oyo tikalaki opesa ye maboko tata deja mipeseli nzembo basusu balobi ete biso tozali nsima ya tata molimo santu nzoka nde batikali mpona kobundisa ye tango bakendaki fala okende kaka otikali ofo obundisa fara tata molimo mosantu nzambe kati na bato oko bando bundise lelo azotala o tango olala pongi ekoma na tamo moko bokomi yeba lisute aye pena talita mawa ale lamuka continue ko sa musala no salaka metumpa ekokanga yo kokufa te nde bokusalaka bongwa bokufa te bomoni ta bokenda ka ba 26 nde bolandana na liwa bolandana ka bokubolinga bosila liwa oya kufa kanda nzambe metelema nzamba zanzaba mawa atikela kibino tango bobongwana ya mwaza kote bobongwana lisute tango robinet liwe kofungwa mina bino lisusu tango kofungwa mina bino lisusu potango bino bokufela bo comprendre te pona nto okufela bobanda o comprendre te obanda comprendre te pona nini bokeka me bandi kokufa bobandi kokufa nzambe ya mawa suka vitango apesi tango obobongwana bozonga na lengomba bozongisa bandimi bozonga boboyi na bino lolendo lolendo ekoboma yo lolendo ekoboma yo dekonanga tobanga nzambe tobanga pena nzambe nzambe aza kati na biso toza bana bilaka bana bilembo toza na temps de la grâce alors totika mabe bandeko bino bomona ba témoignage ya makasi boye ozwango wapi na tango to wana tango ya molimo mosantu to wana tango ya molimo mosantu na tango ya molimo mosantu makambo ebele ko salama makambo ebele ekosalama la biso fara boye yango tozomona to wana tango ya molimo mosantu tozomona ba miracle kaka ya papa Simoki Mbangu Kiangani bana na 1921 ti ba histoire nyonso kokangama na ye ba mystère ya sala tango Yesu na 1951 aye lisusu na nzoto mususu aye abandi kosala musala na ye atongi nkamba na ye abongoli nkamba ekomi bijou o bato wana bandimaka te lelo bakoma kokamwa nkamba ekomi bijou nanu te nouvelle civilisation ebanda dia na nkamba kala te bokomona susu niveau nkamba ekokomaka nanu te pono talela nka na musika ti wapi me batikaki biso lopango bino bozwi bopalangani mawa biso kana nzambe na biso nzambe bayebaka ye na banzembo nzambe bayebaka ye na ba révélation nzambe bayebaka ye na ba mateya na ye et puis na ba mystère na ye boza komona makambo nzambe aza kosala nzambe aza kati na biso bozo sentir ki nzambe yeyo ba miracle boza komona nzambe soko tango oyo alingi ba miracle ezala makasi te ne bandela bandai kosala na ye
asalaka pe ba miracle na ye mais eza caché mais alingaka nde miracle te bolinga bokangama na miracle te souci ya nzambe na biso ezali toyekola écriture mandombe tososola ye toyeba ye tokumisa ye toadore ye mpo eza ntango oyo nzambe avandi kati na biso il faut azwa bagloire na ye totangi écriture mandombe tia kofungola biso afungoli basavant bamayele toza komona basavant déjà baza déjà basavant déjà kutu babandi basavant babandi déjà monene ya nzambe eza komona na kati na bato eza komona na bato bazo négliger yako tozonyokwama totika négligence nzambe aza na biso elongo nzambe aza na biso elongo totika négligence bandeko ya libanda baimaginaka totika imagination oyo banda koimagine jusqu'à quand ntango balobi ye ntango ozovivre profite na oyo oza nango toza na nzambe babiso nzambe yeyo moko talata couronne ya molimo mosantu mais mpasi moyemba okiangani alata yango alakisaka mokili monene na ye balobi bien ke nzambe yeyo kati na bato profite po kolinga te kaka afungola likolo akita boye po oganga nzambe amibombaka o likolo efunga bozomona yazokita te ya lingi nyonso fo kozwa ngo na pasi ata ye moko aza kati na yo mpo ososola ye fo souffrir fo oluka oyeba esala effort na yo mpo oyeba ye mais okanisa te koyela bino na facilité ka bobomoni yeyo azokita likolo efungwami nzambe azokita mpo ondima mbala moko bongo te yalingaka bongo te aza na yo sikoluka solution oyeba ye eza lokola mama oyo nkolo yesu ayebisaka alobaka aisa abenisaka nkolo yesu na ndako na ekende kotala ye nkolo yesu alobi na koya liboma aye kosengela oyo akolia abengani ye mpo biloko ya nkolo yesu alobaki akoya mutu mosusu aye asenga ye boye abengani ye eza te abombi mpo nkolo yesu alobaki akoya ye akanisaki akoya mpenza kaka nkolo yesu aye afungoli porte ayambi ye nzoka nde bongo te ayelaki ye na elongi mosusu ayeli ye na sorte mutu moko boye asali te aye wana abengani ye nkolo yesu ayebisi nga nayaki na ndako na yo me obenganaki nga nkolo yesu abi te nga mpena nayaki obenganaki nga c'est ça soki bokanisa likolo ekofungama mapate efungwami mapate ekomi kokwea baange bazokita nzambe aye aya bongo te siko soki aye bongo aza mutu bondimi kaka mpo bato mosusu babi nzambe amonanaka te aza invisible nzambe aza mutu te siko soki akiti mutu bondima ye loso likolo efungwami akiti nde bondima siko nzambe mpe alingaka bongo te nzambe alingaka aye na ndenge moko boye siko bino bokritike akotala baoyo aye akotala mpe na baoyo aye te na ndenge kaka ya critique na bino mpo nzambe babosanaka ye te ata ndenge nini bato bazoko etufe bato me etwale ya nzambe eyebanaka kaka na mokili yango tozomona lelo yango mona nkamba wana bato baza kouta parci parla bazoya po lumière eza na nkamba nzambe aza kati na biso avandi na nkamba yango bato baza koya me ntango aye azovanda na kati ya bato baoyebe te azokola lokola mwana nyonso ka ndenge akolaka bakobeta na bango mpe ye kokolaka ya mwana nyonso bato bazoyeba ye te bazoyeba te ke nzoka nde tata ye wana avandi kati ya bato bandeko na nga tobinyokolaka pamba towana nzambe elongo sosola tokumisa nzambe na biso tokumisa nzambe na biso temps de la grâce toprofite lobi lobi kotia maboko na mutu ekomi odeya c'est trop tard po bolingi biyoka epuis nzambe wana atonda na nguya nyonso nzambe kati na bato atonda na nguya nyonso me bino moko bana bwana ndako bozomona kaka ke o bato mo bazosala boye donc nzambe azali na nguya te o bato mo bazosala boye baolinga basala boye bato balingi biyoka eza vraimen pasi eza ntango toadore nzambe na biso tokumisa ye tosanzola po atonda na nguya nyonso mokote akokani na yo papa Simon nzambe wa bokasi
Liloba ya pamba eningisi satana na bato na eba komi na suka. Liloba ya pamba eningisi satana na bato na eba komi na suka. Liloba ya pamba eningisi satana na bato na eba komi na suka. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Évangélisation agressive. Vraiment, à la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne. N'hésitez pas de liker, commenter. On est tous ensemble. Awa. En tout cas, Nayara Kaka. Na makambo yo ibaksa implicite pas moto. Makambo nanga na lobelaka soko négligé. On a parfois elobeli nanga le konanga ezandenge mission nanga yebi na force raté mais ceux qui ont fait l'émission na chanzara na bongo naka ezandenge musala welinga donc nazo luka impena meka ko chanze mais ezo simbate na sani na osala kaka ndenge ka ndenza ba totambusilanga donc na osala ka oya lingi sauf rien nzambe nanga. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye.